La Fondation Maloua FM applique la vision de partage et d'assistance en faveur des différentes couches de la population. Fondation Maloua, Fondation Ezali, Fondation Maloua, Osalisa ba Congolais. Bonjour papa. Comment on a Jackson? Ah toi la limité la première rue. Oh pena e bale pena oseya donde ozomona ngo boye format aussi pour oh pena e bale. So pena mbule beti ya makasi awa. Toko tambola te tozozinda banini. Vraiment la population toko legama bien te fu solution et zo malaka chamboka oyo. Donc qui ni pele fwa bongisa mboka oyo. Tande to souffrir. To tambola lieste, ba maman ba tambola bien te pour la niveau. Gouvernement soit solution la place oyo. Ba bongisa biso place oyo. Ba carnivore et boucher. Mai moyen le bien exalté. Boyete, boyete, boyete. Boyete. Merci beaucoup. Bonjour. Caleb. Tout ça a limité première. Et ça, à cause il y a carnivore, ils ont bouché. Soit au bigo bouché, c'est trop dire parce que premièrement là nous, mboka na biso ba na confiance na biso ba congolais. À chaque fois marché, il y a ba kotonga ba avenue, ba prince, ba pesa ba indien. Or, biso moto wana maîtrise ya mboka na biso ba bi esiko la raté moye ndako la raté moye beske tanga kezate. Na sens ni biso moto ebi ba nzela ba canalisation ba mai na biso na bi kende na osala boye mai na ngaso mbule beti ba ndoko eske intel. Ba ngo siko tanga ba pesa ba marché pa ba chinois ba ba ebi na ba mboko. Ba zo bloquer na ba passage ba mai eza mbule beti boye. Ba mai euti boye euti boye nyoso wani yo vanda siko na première esiko cha lokolozate. D'accord. Maître Maloua Bili Totombeli Longonia. Yone tete ya malili ya ba Congolais. Kasumaka pona kate. Ernest Mobimba tozali nsima na yo. Fondation Maloua espoir na Congolais. Maître Congolais boya tosima na maboko. Na Fondation Maloua totonga mboka na biso. Maître Maloua Bili. Bonjour papa. Toza na forgeron. En tout cas moye zate mituko moye lekate bato moye ba lekezate mai makasi donc tala ndenge nazali. Na dindi kutu makasi na bilamba moye akotambola zate. En tout cas bakonza mboka baya batala nanu station oyo vraiment babongisa po oyo do moye zate penza mai ezokoleka makasi. Ezali na terrasse mai moye kitezate yango eva nani o ezo salam bango baya na ba kita sur le terrain batala pona makamama yo. En fait, la grande solution à trouver, c'est de relever d'abord ces ponts, relever les ponts, creuser un peu la rivière. Tu vois, le lit de la rivière est tellement monté et les ponts sont à un niveau bas. Ce qui fait que quand l'eau arrive, ça submerge, ça dépasse même les ponts. Et à ce niveau aussi, il y a une dépression, un petit trou là, qui fait que l'eau se remplit à ce niveau. Donc l'État doit trouver une solution pour ça. Merci. On n'est pas si. Ba député ba kota ti ba ko kama yote. Kala mo so ki mbule beti boye, banda ko tout, eza odinda. To mona n'est pas si na place on ko mona pas tanaka na prince ba to ba oleka. Ba moto eleka te mutu ke eleka te, ba to makolo so ki mai to ndia to memi mikongo. Fe to mona pas si makasi. Ah basa la biso ba konzi amoka batala ka place yo basa la biso pena makadama bien pour mayo lisuzu etona isute. Wasi mananga. Maya na siko maya nuta musika maya kalamu. Uta musika. Esa makabo. Sai maya ne to muki papa okota molate. Banda ko po kolala pete. Banda ko nyose za odinda.
baterase eza me baterase eza mike soki mai etomboki boye baterase ane ekoka isu charge ana te mwana ya Congo président fondateur ya fondation Maloua donateur national tous pour le Congo mwana mboka azwi likanisi ya malamu mpona kosalisa ekosunga bana Congo moninga malamu ayebanaka na ntango pasi ya lelo. Bonjour ndeko. Kombo Papa Moïse. Awa toza na limité. Oh. Comme d'habitude, ezalaka fleuve. Tozalaka na mai. Yo moko miso na yo eza kolakisa yo. Oyo ozali komona. C'est-à-dire toyebi te, mais toza na Kinshasa. Toza na commune oyo eza représentant na kati ya ville province de Kinshasa. Mais makambo toza komona awa bo mingi ya kolobeza te, mais bino moko bamoni bapanzi sango na biso bafandi yo moko otali ngai ndako na ngai kutu na ngongo tozoloba mai tina loketo à partir ya rivière boye solution ezate baya baje koko aya keo na obuka abuka tokanisi ke solution ya malonge koya zéro ndeko ezali pasi mitema na biso moko ba congolais esala pona kosalisa baninga botika mitema mabe mitema na biso moko ba congolais mboka ezali na misolo ezali mais mitema ya biso moko ba congolais bofungula mitema to vivre social vie sociale et pas na yo mai ezate pourquoi souhaiter moninga ezalaka na mai motema ekosala pasi te ndeko likambo naza na yango wana naza kosenga keno vie sociale soki sociale ezali lokola epai ya mesekingani mai ezalaka te ye pa akosala bongo keno pourquoi epai ya moninga kuna mai mais epai nanga mai ezalaka te longola mai na kati ya ville province de Kinshasa. Mama merci na boyambi na yo oyo toyambi yo atuka na sepeli mingi mboka na biso banda na yebela yango nano nakutana na lolenge oyo nakutani lelo te seke nzamba ayoki kolela ya bana Congo yango na yambi yo mama tambola Kinshasa mobimba eza mboka na yo mona nyonso oyo esika nyonso ya mabe mbo peuple akotia yo loboko na biso eza nde kosengela na nzambe apesa o makasi apesa o pe makanisi ya malamu ya kokamba Congo. Merci. Bon, en fait, on a pas à Kalam. Ceux qui moi ils allaient ba buka na nous un pont à Kalam, ba tombola en plus ba curer ba caniveau oyo. Pour tout là quand même à l'aise parce que to loba moi trop vraiment. Mais solution faut mes ati. Toujours souffrir vraiment na mai. Donc déjà ceux qui bête débordé ko tatina banda. Donc ceux qui débordé au de t'aimer bien. Ceux qui bête même à bé, Kalam on est mon na hein. Donc ceux qui ba konti baza ba kimbe là ba luka ba ça descendre ba luka moi ya carton forgeron ça ne va pas. Bakanivo yango meza boucher mais ba kire soki mbule soki beti ya mabe moi izate de kota katina bandako. Merci chef. Musungi ya bana Congo Maître Malou azali kabonzeba pesi na RDC azosala misala ezomonana bakonyamboka nde tozali aboye meti fois toyebisaka bango na place faut ko buka pont omoni ndenge buka nde kutuma titi ndenge tondi boye bayaki obe indondisi o makambo ebele indondisi ezo travaille pas pont des ans na sekiti déjà pont depuis Flamand toyebisa bango biso babita awa rivière aboye na batanga mo ya barumbu wana toyebisa bango te awa toza na pasi nanu ya pont attendez bazwaki organisation moko te baye ko indemniser bato aboye mais ti lelo ezakaka ezosimba kaka te mais vraiment tozola nano premièrement babuka nano po ba matisa pont ata po likolo ba matisa nano batala nano première sécurité soki koki ko travailler normal tozolela nano ba konzi basela biso nano pont nano babuka nano ezala ta lelo lobi te ba travailler nano une grande somme babuka nano pont oyo vraiment soki na situation biso tozo expliquer même bato baye awa boye ko indemniser bato mete toza na difficulté nano ya pont kaka
pont vraiment so babuki batali na le premier événement de ni koleka soki ba Indonésie au vanda le subongo ata ba travailler pont te babuka na ndeko buka vraiment eloko biso do 5 babuka na no pont bongo soki batala na no soki Indonésie ko vanda le suna mai ko refouler ti côté sinel les akuna donc vraiment to sengi na chef de l'état ba aider biso na babuka na no pont o tous un problème ga ya pont za problème à place au faut babuka pont faut babuka pont place au un problème à pont et comme na se makasi to umeli tala ndenge milange tondi awa un problème à pont faut va tirer pe kalamu bazo attirer ngote salité tondi depuis la première rue ti yango ekomi awa place au boy to lembi il faut senga batonga po ba matisango nde ba matisaka po ya sende kuna boka sakuna esenge pe ba machape po oyo tala ba salité ndenge za boye parce que vraiment to vivre bien on ndenge nini hein ça to vivre bien on ka boye na ba salité bo mai bo soto bo terrasse nzela ezate sotali ata terrasse moi malonga ezate parce que to vivre bien on ndenge ni terrasse OVD attirer terrasse attirer raté et loko moko te attirer kalamu te parce que bien to vivre ndenge nini tala boye tala mboka ngonde to okende tala mai boye o to mona mai o kalamu etondi plein o mai ba terrasse zo refoulé mai ba to parler zo refoulé yango yo terrasse zate total molibo o te kuna terrasse kufa na odia depuis kala parce que to vivre bien ngonde ni père tala mamu tala les leaders incontournables de Louisa, Maître Cléophas Malou Abili. Mokubo Mogini, Baba mwenye anajua kabula, tena anajua kuikala na batu. Beto sadisandi betu bwelandi maboko, beto zitu sokinto jina beto. Ambassadeur de la paix du Kasaï central. Tobenga ba konzi ba hôtel biso makambo o poto ba to voter mais événement ezate tanda singa indako lobi do ezaki ko lobi ezaki lokwa vito bo moina bana ngai donc ndako nyose pindo mto za mal à l'aise ba lobi ba to buka ba tongela biso beto ba tsela biso da construire awa ba zo ka respecte do na suki wana makasa lo ba kuta ezate pona moya ko vivre ezate la place so ba zo biso ba lukela biso solution ba ko tsela biso po awa papa fati to zo belela yo pardon ya o tsela biso na po na kata kalamu poto pe mana kimia toza mal à l'aise na bana moya ko pe meza to soki mbule banzi bokola la pongite bo vanzi to komata tini kola batol lobi biloko zo sotaki kola batol boya ko buka biso boya ko la biso na solution ya place po to lembi to comme dans la suka mokilo to lembi ngaza na posa to mo pasi awa naza na posa boya bo libéré biso na place oyo posa na soki to fandi kaka na place oyo na biso na bana to kokufa ezaka mbula soki ebeti Maye etondi ekosi na bandako biloko ndako ezobeba na sengi penza lisungi penza boya na mbongo pardon boya na mbongo bopesa biso to butuka place ni to kokende po awa penza to lembi bato bazokufa biloko ezochola bandako ezobukana bato bazokufa to lembi to baye penza bosunga biso penza tozo na posa lisungi bosunga biso penza po tomoni pasi bana bazotanga malamu te ba classe soki ezali mbula ebeti bato bazokende te bato mosusu bazotraine bakobima bakozonga mai plein moyen eza te nde nazo na posa kaka bosunga biso boya bopesa biso bambongo mutu na mutu aluka place nini akokende totika kalamu etika ya libela mpo awa eza place akovanda te awa toza na kalamu na militant tozosenga kaka abongisela biso kaka makambo abongisa biso makambo apesa biso mbongo toyeba ndenge akoluka place mosusu tokende tolembi penza bato bazalaka boye te tala tokomaka bato bazovoyage bamusu ezobeba tozolala te tozali 2 jours tozolala te toza kaka boye mai ekoti topepi ebimi ezobotana na ndaku moye eza te soki kaka mbula ebeti mai ekoti etondi topepi bana tozoti yango likolo batole moye eza te penza tosufri makasi. Bonjour. Toza na militant na commune na Barumbu.
Et là, comme même si on a bamboule, les autres bêta, oh, n'a pas si moko zo mo, si t'as pas bien comme ça donc dans un surpris, les prix samedi, tu sais quand on là la tête, bah là les tol, bon quand j'ambo renda le baki a fait ça bongo, to libéré bisi quand on a pas ça bongo, to ça nini, to libéré, ce quand on libéré à bongo, ya to za bongo a pas ça biso to ça nini, to kende, yo mo non talo ko ta banda, tani to comme tala, les prix samedi to za karabo. Toliak bien tête dans la cabine tozo souffrir penza donc mon compte mboka ate la biso likambo tozo nyokwama to nyokwama na dollar to nyokwama suna bambanda ata kutu likambo ate biso likambo président Fati Beton papa libanga tala biso likambo tolembi oya kina posa oloba ya mwana lobi deja yeko boka bino tina lelo azo yeko pesi biso bambongo te ayeko boka biso tala ba mai ndenga tozo tala mai na ndako tala mai tina banda ko tala mai ta zonga bo bana ko fuko image si ma porte mai tala mai ndenge ko telengana banda ko tina ndako mai mezana ban kinelenda za wapi aye kulongola ngai yawo na boye makambo akalamo elembise ngai aye kaka ban oh nakuloba ndenge nene sadisandi betu bwelandi maboko beto zitu sokinto jina beto ambassadeur de la paix du Kasaï central Senga mokonja mboka o to souhaita que lelo abima président de la République démocratique du Congo to se planer pe to lingare mingi ata la biso be région de sala makoto vraiment izoleka très makasi efficace makasi donc mutu ya ko tchalo boko azate vraiment a souhaiter aluka bato bien o ya ko travailler ba normal puisque makamyo surtout sala manamboka et bele bazoko sabiso ka ba boulevard so coach na ba veni o coach na ba prince ya mike donc négatif bazo bongisa boulevard ba ko so na ba jeu les miens wana ozo mona wana donc eloko moko bazo sala ezate so ko tali boyi tala presse ndenge to li mituka moyele kezate biso bata moto moyeto le kezate fo la taka sapato pe ezo beba au moins l'hôtel pe moto boyi moto moyen au côté ezate tana mito to souffrir to zo ba client ndenge nini bakile ba eske bazo kima ma hotel masunare isa sute ni ba bazimi ko makasi ni conseil ba ko bambuka ko ya solution kuna ba ni ba ko zinga ko ma ya kala mais bakonja mboka fuba yande batala ba terrasse po terrasse nyonso ekoti ba région ekoti ezindi na kati ya mai puisque bakasa eza makasi na nzela mais mai echola ezate donc mai ba région eza susute que mai ko kita puisque mai nyonso sopani na ba prince so tali bien autre yo mo betaka liso mona ndenge zali tala nazo kela na bato ba teka ba mbetu mawa ba komo kata sine kota ba kana ba soda donc moyen ko sala entre mai ezate vraiment bato bazolela ba onyo kama mitukawa ezbe bita ba biso ba otinika ngwa otinika Wakwambulisha bukwa bisamba baitu mtu ayipanda bona soma luwanje sumu cha kwendela bwe baluwa kaimwima na wambulisha batoka ni bafika wambulisha bafela ni babanji wambulisha bana bashia ni bakamba waguliza kama ye mwana wa kilofasi mwana mwamala ni ngandu baluwa wa mamu katuye matumba mwinjile kwetwe agama kwetu bena moto batu bajisanga bima na kuchengu mbaba ile jitunge wajuwe akabe ya bantumba prense ngaji kutenda
samba mwana chanja chanji bagacheye chikwata mukumbe kachitu chapanga ngole Juga banshi mulumaji kanda ulonga tulasa mufunja mikani maluwa akatuma tunga bwendeni uluma kwele mayumi bakwele nshimwe chiwampa chinyi mulumanyambe mwana wakuluiza ngita bakwe uji mulale nungu bakwela ngo Juga banshi mulumaji tatwe ila mwani maluwa teleje ngumayai chilokwe ila mwani Chiwampa chenye mulumanyama tatwe ila mwani Zambia kulame mulumanyama akwelele biji muningondo tatu Zambia kupuma tuku ningondwe Kanyaka musebele kakaleja banene mokulwa tabila Wakuluize ila mwani Mwana wa mwanda mwangalangi tabakwe maluwe ila mwani Mwana wangandu teleje ngumayai Wakuluize ila mwani Malu mweze manene mujitunga Mwibaka tulaso kumwanda bene jai Opitale minene tamwa banze Na shuguluiza tamwa banze Malu mwibaka tulasa bene jai Umujima imba kwijile tatwe Kananga malandi kwa palugweba Mwana jitumba kwijile tatwe Chikoba chama samba kwa palugweba Ipanda fondation maluwanje sumu cha kwendele we Makamba kwetu bene moto batu balisanga biba na kuchengungu bakwile jitunge Amuwa yo Umayabi lobo ya bujile Elu nyinu leji chitulobo chakwe Maluwa omwande mwangala ningandwe Betre maluwa gatuye kwe Tantanye yo Ulelu watu lasi mufunja nika Maluwa gatuye kwe Tantanye yo Wana waguliza kama Maluwa gatuye kwe Tantanye yo Bashama gane munene wanoje Maluwa gatuye kwe Tantanye yo Kujila kwa prese wabantu Maluwa gatuye kwe Tantanye yo Maluwa jiwa jamto ujiyo Maluwa gatuye kwe Twanye Bakuluba kama kwetu ne mwana mutegete utuwo mbangu mabantu bakola kuzali na akauka matonge nakauka na paona ka ekaboli biso degani tomoni awa na mbula nisikubita mtu bana samchili papa biso moete vilike bendia ubosa msala awa vilike bosa langu na ningi mo malembe awa basada mwa bien bakanalize da mai mwa bien mais kotoyo tande zali c'est ici la raté mbula bitaki bana samedi ta dega et buki le pango ya bato awa après biso ba inosa kotoyo na habité to dindi maiti liwa to comprendre faut babendia wa samsala mbangu po parce que makambo wesila OK basali biso na bana ngobila luke biso problème tozola na bana libanda botala mapangu kuna ba sanje sali biloko ebebi na bana bebe to lito kufa ta makambo ngobila luke biso to suka wapi na bana nde tozabwe misale sala mababongisela biso misale sila po boy tozo telengana toza minute to perdre biloko ebele to satana nde toza salite boy tala nde to temi bilaba kola tezate toza libanda na bana babebe bana bakomi kolala na mituka to suka wapi mbula pe yango esilite biso to suka wapi non tu laisses lui ça to suka wapi aya kosunga biso basilisela biso musala tozo souffrir papa tozo souffrir to lingi to kufa na kauka pont kauka matonge o séparé biso na matonge bon to yambaki eloko moko ezaki malamu mingi pona biso ouvrage o basaeli biso ezaki kitoko mingi basaelaki biso pont mais finalité na yango ezozala te toza awa toza vraiment enclavé donc na mai donc eloko basaeli biso to yambaki yango malamu gouverneur asaelaki biso eloko moko malamu mais ezokréer biso batort ebele tala nano ndenge ecréer ba conséquence clôture eza kobukana
bana moyen te biloko nyonso tout to perdre biloko donc moyen te c'est un peu ça baya koluka baya kosisa musala na bango parce que soki esilite donc bato bakoya kokufa awa tala ba biloko ndenge bebi biso lupango kobukana donc bana donc moyen te tozana ba famille donc dispersée au moins neti ngane naza na tikali kande nazali ata ande na tikali kabo biloko nyonso e baby siko na osuka wapi po ba sele ki so to kansi ke ba sele so bonheur e be uteso malé ta lupango ndenge bukani to perdre ba biloko surtout na ndaku to yingu to kufa to koma ta biloko ndenge to fanda libanda to osuka ndenge nini ngobila ndalu kepso ba problème oyo ende basali biso awa ememeli biso liwa tolingai tokufa na samedi ya dimanche poto ya samedi poto tana ya dimanche tolali na bana ndaku tokika mai ekoti totala bwe miri no sebukani pamba ngo basali mabe elembi ba esre de mai elembi si miri taba ndaku so ndaku babilo no so libanda bana babebe bameli ba mai to moite leta lo balikambo ba ende oyo baya no koluka méthode mususu bazo nyokola bato bazo nyokola so tabe nande to se retrouver babiloko yango ebebi siko babiloko ndenge bebe na ngo ofuta ngo bal ba TV koti ba mai ba mbongo ngimiso alo pa plus to na matanga ba kata faka no se pumbo ba kitso to lwela matanga ekimi likola pa ba ende ba saili biso awa le chef de l'état no ata no likambo biso ko to ba perte sa boete ba luka so sapona lo pango e ba luki to sape pona bango kuna boye ko simba te poto sapona bisika okende te to zapela ba mbongo siko to siko to okende wapi bango ba samsala bango normal ba bongisi bia ba zongisi ba mir biso to vanda o eza ba perte makasi bango po basala bato misala o batinaki bango bakomi odekorango ekomi batia ba fleur ba place bato bakanga ba photo kota mai boke ko dekorango ba dekora kota mai botiango bato bakanga ba photo botia ba mai epumbaka enje na triomphal oke bope bo baninga teloko esalami ngala yala ngaza mola bebe ya simoto lokoti mo akolokota ta bloko yo moko camera tala baki mwana meli biso mai baki tsolwana matanga no se pumbwe bakata faki yango na tande komi ndaku kuna soko kena kata ndaku doki moyete banda pongo babandi pon babandi 3 ans yango yo soki 4e année yango ezokende eloko moko te kaka ndenge wana bazosala eloko moko te siko soki dimanche wana tolingaki tokufa combien de personnes tolalaki na matanga wa na bato tolingaki tosuka ndenge nini batalela biso problème ya lupangu na biso babebiseli biso lupangu na place basilisa pon bango bazosilisa pon te bazosala makambo bango bazosalaka eza bien te na mboka ngo to continuer kaka boye batalela biso likambo yo vraiment baya koluka biso solution balukela biso solution vraiment na tikali kande o bilamba kutu bapesi nga ya kopesa bilamba nyonso ekei valise ekei na tikali kaka boye o nauti kosenga ato ana kauka na pon oyo gona na pon oyo ngobila asalaki nini mandana etala modèle pour 3 ans yango pour ezosila te tala tikali kana ndo zabo ebiso mikolo tabala nde batikali biso mikolo blamba non se toli ba téléphone ba mbongo to tekelaka tabala blamba se pour moto evite bala ba ta nini ba TV koti mai to yebite pendant l'état tala musa ba ende ba yo ko sala ba yo sa ponte ba ende ko sala esthétique na kota kamba saka ba fantaisie ba seli biso penda boy na kala bo zambe ka kona kamba saka msala ba sali tala bana nde ba komo to ba bebe la nga 6 mois meli mai siko to suka wapi ni saba o mbongo yo to liela ka mo ba bi prendre photo benda wana siko tande di saba mai to suka vraiment wapi to la photo kangela ba mai 50 nyoto etoli na mai to la matanga meta photo ba mai elle ça tout ngobila na eti alamba ya eti to voter na biso ya eti akende ndela ndeko tala nyonso to ezala kobeba nyonso tu na ata eloko moko te nyonso tu ezala kobeba biloko nyonso tu éparpillé donc ndenge sana bato tovotaki bango badepute edi yeli tala biloko oyo ozomona papa social boye biloko oyo gouverneur na biso asalaki toyambi pont mais finalité nango baoya osilisa te mai ndenge panzani mboka mobimba donc buki balupango na biso donc boya koluka bosilisa pont na biso mpo toluka tokoma malamu parce que boye tokokufa kaka de plus en plus tozoya kokufa toomona tokokufa c'est un peu ça. Mbula. Hein? Tu peux pas me reprendre. Atelier, tu as la télé qui est là, bandara, tu as mai plein.
Jusqu'au maïs. Atela ngwa biloko tu ebebi batela ba machine bilamba bato tcholi na main to sukara ezala te to voter bino poto souffrir bo na point o basali aya ngo créer ka marambo nyonso point o basali tala tele bilo nyonso ebebi intérêt na biso sikoni nalobi boye botindela biso papa edi yeli molangi asalela biso makambo ndenge asali na ngiringiri aya pe pabo nafuna kosalela biso biso awa na kati ya funa awa tozala na stade diveme zawa stade kamanyole zawa tozala na gambela awa toza koyamba mase mobimba mokili wana mobimba bayaka awa aya nano kotalela biso awa seke tozali na système moko d'ambiance aya edi yeli molangi aya kobongisela biso neno makambo poto yambaka na bata poto na bato ba football ba makambo tozala na centre moko edi yeli aya kobongisela biso awa ngai nalobi yango naza na disasi 12 ngai ya fofo aya kobongisela biso awa Fondation Manuwa watu wabasanga bakole bakule Fondation Manuwa watu wabasanga bakole bakule Fondation Manuwa watu wabasanga bakole bakule akama kwetu nakatende watumbile mwenu mwabalu vile mujiji yoyo ushimbaini kananga majagai majatisa wa uchigaba majagaye majatisa wa lene kuluiza majagaye majatisa wa kukutu majagaye majatisa wa Fondation Manuwa majagaye majatisa wa muchisenze majagaye majatisa wa ukalenga chinsanga nsanga mukulu mukwate mokonyi mukwate chombe chomba mwa chombe chomba mwa Kujima weja zambe bwa kutuweshe mubuloba bulaya bana kwa muloi tukwatanga na ikuchanze kwika na yimu bwa kumwa